Papa Martin Fayulu kozaka porte-parole à Rwandais. Respect à réciproque en tant que peuple. Pesa peuple respect. Balou bande ba tobo mama yembo. Balou bande ba bomo na traje Kamine, Miba, Pelzet. Balou bande ba boma Zando. Balou bande ba sa mixage brassage. Pour nous amute amabe. Président Facha Saloni pour nous amute mamabe. Proposa kata mais yo fuko yaka na plateau pour la tiveste comme lo ba n'importe quoi te bon côté. 2027 to lingi na biso so ba politicien boité. 2025 to lingi so ba politicien ba discours te. Proposer pe yo na carrière au na kati ya Congo en tant que politicien. Bilangani ozanango. Élevage ni ozanango papa Martin Fayulu. Tala bino ba politicien bo sakana biso peuple fort hein. Président Facha tribal te. Parce que premier ministre za Moulubata, président assemblée za Moulubata, et en président Fachi Nzambe pena za sage président Fachi Mokantombolo. So abandé ko tonga na Kasai, mais bo finga effort. Heureusement bandana ko tonga province mususu. Oza mutema be pose penge bo conseiller papata. Boko service peuple ndeni biso peuple mikolo boko service papa Martin Fayulu. Hein? Et c'est président Fachi Mtasali mixage brassage za baluba. 650 officiers rwandais dans l'armée congolaise mtachaki ba baluba. En tant que Moutabandou Moureson, en tant que Mwana Bandou Mwana Gikwiti, Mubunda Inkao ya Idiofa. Oui, hein? Ok, puis n'a fait 64 ans. Nge papa ngasson avec tout pida mamnge toba. Nge ntimambi, nge na fund pepe bo développer fait. Bato bandundu uta papa munguludiaka. Basana ba grand poste na kati ya bandundu. Et c'est ba développer bandundu. Ma ezate courant ezate za présent Fachi. Oza mitema bata ba inara muto ngo bongota. Proposer, biso tout le monde président Facha Koti bokonzi 6 ans. Tout a kokufa, ba soda ba mixage brassage tala ba soda ba Rwandais na kati armée. Oyebi. To somba armée te, ba pesa biso embargo. Mama yembo kufa na très kufa. J'ai Kamine kufa yo papa Martin Fayulu. Les lois be fort raison ça la makeno. On a très auto maman. Mama yembo tongami. Gratuité enseignement to zo mona ngo. Marge bino ba politicien boche ba calme go simba te 2025. Na be kole tonga me biso tomoni mambo ozala bien on a monté amabe ngenti mambia na président Facha Kabila go limbisa nani si ba Kabila bakango kuna na ba campagne kuna na kotansele ba beta yo vimba après c'est penge bo conseiller papa ko respect za réciproque on zo manquer peuple respect poni bolo ba makambo ko ya peuple baza ba ignorant non peuple aussi ba telemi to sebelo ko zo le kana mboka na biso mboko eza yo te eza nzambe. Et à tomboli congolais moko biso to moni que congolais baza na vision to ko soutenir ye président Facha za na vision na mutema bolingo ya mboka Fayulu bongo te proposaka pe en tant que opposant